qu'est-ce qui ne va pas entre yo nandeko na yo Gloria Olangi? Nan Gloria, nga yebi eta. Toko loba Olangi na yebi kama Olangi akufa, papa Olangi akufa, bana mama Olangi bazali basko Olangi. Gloria oyo zolobela nga solola na yete na solola na yete na yebi eta yebi vina ngata yebi te Myriam avant ndeni Myriam amena vina comment momonika dikuka bwemba mo o tozomona biso nyonso me hôtel mako finga ka muninga mwasi lokwa yo obosolola kana yete yebi eta lobi dona tikala ko sala ta remarque moko te ya mabe omonika mbamo bomuto abanji ko finga et ça la passe omoni en fait biso musala o to sala batu musu bakanisa nde to telemaka liboso ba caméra boy to yaka ko luka mibali to yaka ko luka boy OK eza musala lokwa neti pe muto vandi na bureau onze la salaire n'est par mois neti biso nde to sala bongo bato bafuta biso ezaka ba fan wana mais so kutana entourage moi ba fan biso Myriam oza mutu moto kota ba délire boy Myriam oza mutu moto bando tele makolo ba bêtise boy ozo tika la bongo parce que bon ne ba patron na yo bon ne ba patron na bon ne ba futela ko ndoko ba lesa ko ba zo raso ya bana mais poko bon ba banjo sala biso kutu non te to ebite ke to simbani Bon oh et bon ça le bien ça le aya lelo te tangu ya bandi musala o nga Myriam penza na ofanda non sakana ba kebo peut-être amonaka munene mas mwana naza boyo mwana muluba kozalela na ki mwana muluba penza mona ki na lia fufu mingi ngapo so ina ja shawarma tant pis pour toi na kokota penza na fufu boton o mona sko munene boy Myriam ate mwana na sko a comme ça génération moi ya génération na ba papa wenduti Yé génération moko na papa oyebi papa wenta tozo lipanda biso bana afdela lelo entra Mobutu ya Kabila le père musée boke kotsa biso na ba génération ba Gloria ba jemoto bano Myriam pesa mbote na bando telemela ba mbote nene depuis kala comment siko koko bando kotsa na ba bêtise non ngana muto bonte alu azotala siko na carrière na ye oya sali génération na nyonso ba sous niveau na été bangonyo somonika misusu ba pafuki bake ba poto misusu baza banda kwa mabala misusu bosa makambo moko zotala bo maison ezebo mais yesala ngote akomi siko créer que mutema mabane pa na biso siko pa na biso to ko sutisa yeti na suka bana ko bando besa mnoko na ante pona bando tanga ka bakomba babilo moiza dégueulasse nani comment nani Cynthia Kapash yepe ki peka asala oni naï voilà té penza été oyebi fi wana na kana ke soki ya oyebi penza banda jour ali bosonga na Rafine to kutana makambo yo Rafine tumba petit très kokanza lokwa nga petit naï Rafine no biso petit très Rafine atalabi o petit na nga penza ya kati petit na ngai Rafine bitolongola no boye mashamu menu au moins soit tirana son lelo penza omona Myriam place tout azala Rafine azala et loko na loba boleksango pour katango te na yina ya partir awana tala nenga gumbama koba akota na kati ya poso kwa tirela biso espace nda tezoloko ta papier elengi ya Congo Glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier, vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso à la solution là. Au bangate. Donc maman, utiliser des produits, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate. Au bangate, dernière chance ya pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là kaba produit
naturel à base de fruits pour réparer ma poso. Ba papa bobo sanate pour na mandefu to réparer kapé ba bouton ya mandefu ba mama toza wana pour na ko arranger poso pour na ko pesa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue na Grâce Beauté. Wow! Limba bon pe ko craquer makasi weko mutoni sangona bopete ça ya mado Nagasha ese madote ya mado baki na sala la pomade pomade awatoza na sala la kayango pona ko vimbisa bassin na nga pe poitrine na nga ekibo mwasi mobale ameka pe akangama dancing esprit on dit esquisse et bongo biso bato oyo bilogi ekoma biso lokola nsima ya gorille batashe epai nasalela nini ok yo okosalela gel de bave d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batashe nyonso mpe ekosila yo merci mama eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobale ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awa toza papa olela nini yango mama naoka son mobali na ngai ekoma lokola lisap ah bon mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon ah, mama lelo na oyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet, ligne 4. Code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté des Maman Nicole. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Boncher, je suis là, toujours avec mon travail. Merci, mesdames et messieurs, merci, chers téléspectateurs. Donc, la Mathieu Boncher à la télévision. Je suis là avec une très belle dame, donc Myriam, donc Torosolana et Babinga Baon, les jumeaux de la presse congolaise. Donc, Toyeba, Nini Iroleka, Makam Nini Iroleka. Et mais avant de bien commencer cette émission, je dis merci à moi-même, Mathieu Boncher 001. Donc, Nalobara Trotenga Salaka Boulot. Et merci aussi à mon patron Tracy Mbelenga Pro et Glody Diasuka Balobi Elenga Congo Ne Makambu. Donc, vous avez la Ligue des Champions, Elenga Congo, RTNC Nabango, tout. Merci à vous, merci à toute la famille Mapesa qui me suit, donc famille Mapesa, merci Nabino, merci à Bibi Mapesa, Maboko Bank et Mère Quadra, respect à toi Bibi Mapesa, Maboko Bank, merci à Pichou Mapesa, prêtre Napesio Bambo Tebele, merci à Ange Mapesa, merci à Lili Mapesa. Il y a Lili Mapesa, respect à vous. Et merci aussi à Ivy Mapesa, toute la famille Mapesa. Napesibino Bambote et Belé. Merci aussi à Anita Apula. Donc, Anita Apula, maman sociale. Donc, moi, si on va balanambong, Anita Apula, respect à vous, femmes responsables dans Londres. Arotala Mathieu Bonchi, respect à toi, Anita Apula. Moi, si on va passer l'ambong, ça là, moi, respect. Moi, si ba Babalayo. Et merci à Pichou Ngempao.
respect à toi au bozo tala Mathieu Bonche. Merci à Vienanga Landu Muzinga na reine balobi salueza c'est moko Beast West. Donc, la reine de France, Toto Nebele, salon d'esthétique. Ils ont ces mots avec grand prêtre Landu Muzinga, il y a Merli Muzinga. Et ça l'a vraiment bien. Et Tobo Sanité, Bandeko Bele, Nicole Fungula, Maison Blanche, à côté de Ferro avec Mathieu Bonche, Nicole Fungula, Maison Blanche. Respect à toi, grande dame. Donc, merci à tout le monde. Et Naomi Kanga de Paris, Kanda de Paris. Et merci à Odilon Mampouya. Je suis avec Mariam, et les jumelles de la presse congolaise. Ouais. Mariam, ça va? Ouais, ça va. Sali na chaîne eza chaîne nini? Elenga Congo sali na ba abonné tout ya Elenga Congo boza tellement ébélé devant mon poste téléviseur na bino kolanda. Ma passe de la presse Myriam, je suis là. Je salue Florika Beyangoy babi. Florika Beyangoy fachi muto komisanga teti muninga mwasi lokwa nga komisanga teti na Western Union. Na peso ba mote bisiko za na ba bébé tout ba vienanga tricha motomètre je te salue tina lâche Neymar babi déjà ba bon séjour na ye. En Afrique du Sud, mais Kalaté, à Zozonga Kinshasa, merci Nayo Mathieu Bonche. Voilà, merci beaucoup et Myriam, santé à Moussa Labone. Non, santé très bien. Binomo bomo na Angolo Nzambe, kandenge zalaka comme d'habitude aux 8 au lié, aux 8 au lali le binango, bina filé. To mesana bisoka na Kinshasa ngobongo déjà santé za bien na Angolo Nzamba zo sabisoka katoza la toujours dans les bons. Naza toujours pe na chaîne na ngai o penza ba futanga par mois et pas Kelly Katenda je salue de loin babi Congo puissance ne tombera jamais bozala toujours wana ba fan na naza na émission vraiment botiko komela botiko benganga parce que naza en direct. Merci. Merci beaucoup, merci à mon vieux donc patron à Rotalanga Vienanga Guillet Sako. Et les rassembleurs donc Vienanga parisien responsable, respect à toi. Merci à Toutou Loboya. Toutou Loboya, donc Balobi le boss business, respect à toi Toutou Loboya, donc le boss business, wana Touma Solo, il y a Mathieu Bonche, et Nabo Sanité, Tabita Mongo de Paris, Chichibola, beauté plus l'argent. Manager Nangamoko Moutoua Sala Myriam Zala Babi, Dikando Maboko Bank. Dikando Maboko Bank depuis Angola. Dikando Maboko Bank depuis Angola, merci à toi. Dikando Maboko Bank, Sala toujours Myriam apparaît toujours belle, na Miss Wabatu. Myriam Yosuke. Oh, Moutunanga, Dikando Moutunanga. Comme Mouta Myriam Apula, bon, mais ça la bisora bon, merci beaucoup, mais Myriam, tout bandama moto sola, qu'est-ce qui ne va pas? Entre yo nandegona yo Gloria Olangi nan Gloria nga yebieta toko loba Olangi na ebika mama Olangi akufa papa Olangi akufa bana mama Olangi bazali basko Olangi baonde na kokoza na yebi ba l'autre là bangote en fait Gloria oyo zolobela nga solo la na yete na solo la na été na yebi eta ebi vina ngata ebi te Myriam avant ndeni Myriam amena vina comment mais monika dikuka bwimba mo o tozomona biso nyonso me hôtel mako finga ka muninga mwasi lokwa yo obo solo la kana été yebi eta lobi donc tikala ko sala ta remarque moko te ya mabe o monika mba mo muto abanji ko finga et ça la passe o moni en fait biso musala o to sala batu musu bakanisa nde to tele maka liboso ba caméra boy to yaka ko luka mibali to yaka ko luka boy OK Musala le quoi net pe muto vandi na bureau ose la salaire n'est par mois net biso nde to sala bongo bato ba futa biso zaka ba fan wana mais so kuta na entourage moi ba fan biso Myriam oza mutu moto kota ba délire boy Myriam oza mutu moto bando tele makolo ba bêtise boy ozo tika la bongo parce que bon ne ba patron na yo bon ne ba patron na bon ne ba futa la konda ba laisser ba zo raso ya bana omoni ezate ke ceux qui bato na bazo pekiso na musala mo boy emi moni salokwa Myriam akizengi na akizengi tenga to na ye na musala unaiki okuta ba Gloria ba sala kala be poko bon ba banjo sala biso kutu non te ebite ke to simba mi bon oh e bon ça lelo aya lelo te tangu ya bandi musala o nga Myriam penza na ovanda non saka na ba kebo peut-être on a munene mas mwana naza boyo mwana muluba kozalela na ki mwana muluba penze mwana ki na lia fufu mingi ngapo so ina ja shawarma tant pis pour toi na kokota penza na fufu
botongo mona siko munena boy Myriam ate mwana na siko akomisanga génération moi ya génération na ba papa wenduti hein ye génération moko na papa oyebi papa wentan tozo lipanda biso bana afdel alelo entra Mobutu ya Kabila le père Mouzé boke kotsa biso na ba génération ba gloire la yo ba ki oyebi ete motangi suko mono yese ko yebi na tangi kombo na ye eza parce que nazo na yebi ete ko omoni nde to vandi na oboy na yebi ki ye Mathieu Bonche oyoki na ko vanda na bi Mathieu so na lobi loko boy Mathieu Silika oyebi ko yeba mutu eza na deux choses ko yebela mutu o ya batanga ka kombo mutu mo boye oyoki ka ba otanga kombo na ye mais na yebi ke to vanda omoni ngana tina to yebani na ko tanga Maureen Bola na yebi na ko tanga nani la fille nani Karen Mboyo na yebi ke batu nanga ba poto za bongo génération moko to vanda kana bango to partager o to ko partager entre nous mais Gloria la ngana onte na tika lo pousa pe me na Gloria taleza boy Gloria taleza nanu te Gloria na za mobali Gloria na boy nanu te non te na sala ngo ba jemoto bano mais opesa mbote na bando telemela bambote nene depuis kala comment est-ce que bando ko tsana ba bêtise non ngana muto bonte azotala siko na carrière na ye o ya sali génération na nyonso ba sous niveau na été bango nyonso monika misusu ba pafuki ba ke ba poto misusu baza banda kwa mabala misusu ba sa makambo moko zotala bo maison ezebo mais ya salangote akomi siko créer que mutema mabane pa na biso siko pa na biso to ko sutisa yeti na suka ki mutema mabe yango Gloria Langi on a pespe ba mbote akoluka ngo par rapport yani bozo wela nini abotoli bino place na maram na bino asimbi akoti ba faire na bino boweleli na système to ndenge ni na ebite nanya koti na bilanga nanga yes ko soka meki okota na bilanga nanga vraiment mutu lokwa nga bozo nga penza bien cameraman soyez bien ko menga mutu lokwa nga penza ka nde na telemi boyi Gloria kota na bilanga nanga liwate te toujours kana penza na meli penza sidi na kangami po kota te ako mekate pono aza faux chéri parmi ba les chèques ya bas les chèques utazana droit ya bilate lobi les chèques azana droit ya bulletin abi moi ça qui m'a bien ça rasu ye penza les chèques azana droit ya bilate ye penza penza ba tchaka les point ndeye akikuta bilanga na kandenga na zaboye Mathieu te baluka na total pe tout monde ozomi kumi ça fait trop ce qu'on a kandenga zaboye Mathieu na lati talon mulai na misana na talon te pardon basket ne vinanga bo misara bongo kandenga na zaboye pour ceux qui aye penza ke to tia micro to bando sa bebiso na olekaye boulot yo les gars na boulot parce qu'elle travaille très bien musicien ya sala na émission o nga sala na été atanga komba ba musicien ya sala na bango émission o ngana yo ya lobia na scène na bonté siko soto tie penza na qualité ya mwasi bo azate o mo penza mwasi kandi na misu minene na ngama vondo na ngelongi munene boy okokati bassin ya taille fimo penza nzambe tonga okela biyo ifale na kelo liboko eza les autres mono eza partout yango zoomé na likolo Mathieu fimo wa ayebo classer loko so to bika to mobali penza ozo envie ya kota moto obima na coin oyo ka chimie batu ba ozo somo pona Myriam so ce que to bito ke na bongo yo kokate anesika moko akoko changa panzi likolo te yo lo ba benga na biso pa vibrator ana ni pa ibra siko bozo elani aza attaché de presse kuna so ka ngaza attaché de presse mais ndenge ibra voyager bongo balingi ba kena ye ba memi Neymar pourquoi lote atika kande ko mona biso to ama passa moko ya buzoba so nde to sala ekibo mwa malamu wana eza pour ba fan na biso so to bito kende ne rara akokate asala ba guerre na banani batika ya biso siko comme c'était à muto moni trop c'est trop na kima Kinshasa ke vanda mbandaka. Mais mesdames et messieurs, maintenant bon alors batunangai, je comprends rien. Merci à Mikolo dans buto mesana bibi ma pesa ma boko bank. Donc merci à toi parce que bientôt là na romata ba avion
moi tout car na paiement parce que na travaillé moi trop très simbeling albi moi congé bibi m'appelle ça signé azokende ba Dubaï azokende ba Chine koleka ba mi bali tout internet wana lobinga voilà wana lobio mais avant aussi ça na dossier wana ya mami Gloria Olangi on a respecté moi mami au nom de Jésus makambo ado jabira yebiango ado jabira yebiango mami ande au nom de Jésus na kimami wana oui linini oh yemo okay non to sola na bo to si ça to le gars na tuni bo kasi la nina non wana buzo bana ko bando besa munoko na ante pona bando tanga ka bakumba babilo moza dégueulasse. Voilà, merci beaucoup. Mais Moussala ya TV, bando kota onzo mona ondeni, bazo traiter bino bandumba, ba te belé, ba complexé. Est-ce que ça na bato pe ba fin ça Moussala pa bin? Te soza na ba complexé na ba fan pe baza ba complexé. Po ani to moni Myriam so Myriam akoma mokonzi. Complexé. Biso to za ba complexé mutu te jamais o mona ngaso na koma complexé mutu. O monde papa chéri penza yé moko loba ni mission na e. Ma passe de la presse mpiana. Na koma na complexe yé moko a prononcer na munoko en plein concert boy. Ma passe de la presse pecho mpiana. Ah, oui ça c'est comme ça bino teti so batangi. Ma casse tika li fenza vient son neto ya. Pecho bantsona makasi bangiama. Tika beta pe na carrière ningo banda na mission. Nga kobeta na ndeni lingana non baje wana vomi pa na ngizala te baje wana ezala ngate omoni ba onyo sonde bavandi bo ba otalanga devant ba poste téléviseur na ti ça système pas mutu te musicien moko te soka za tombola musapi bi atindi mutu mo bo kende le katala yebise jour boy bazate naza toujours Myriam na garde ka dignité ya musala nanga na musala osoto komi nde ko finga malelo boyeza ozomona chroniqueuse alinga mission mabe alinga o mabe yango nde tozo mema kombo na biso na ndenga mabe mais lokola nga na ebike nga Myriam na e place opona musala na pona sakana ngoti na pona peut-être biso pe to bakisipe un plus na ba fie belé internet parce que ndeba mona biso to nde tozala boto tozala parti prité tozala moto batute nga na koko koma teke na linga musicien o pona kota na concert na po ba pesa nga titre moko boy sala ngo pe po ba pe oh matitika ba jeko yo tsana mission mo surtout so ayebike yo fimo boboka asali effort nyoso balingana misiana yo ke repa misiana akomi madame te madame siko biso ba o biso siko tonto kenda na musala na biso boye ngana lipasa na ebite ba fi bazebele mais lokwa na vanda na bango te na ebipe caractère na bango te na tala ka attitude ngana muninga nanga tozo sa musala na biso na droiture nyonso tozo respecter ba norme musala na biso to linga te to salir comme na biso parce que partout où tozo leka to tika ba trace to leka n'est pas mutu Neymar na peso ka exemple mukiya na ke Afrique du Sud az attaché de presse libre torté mais soka keya tala ba petio bazala boye ba ya penza pona musala pona mu ezala ki prévinga na Neymar soki nga na kete za pona ba makambo na ngamo privé yango mona kete Neymar aki toza mwasi basi ya ba musicien tous les musiciens ba vanda ba ndako na bombo talanga peut-être ba luka siko ba piéger nga boya. Voilà, mesdames et messieurs, on continue, mais avant aussi, ça va bien, on a massana, on a lipa, ça va. Maman la lele, on a la place, mort, on a un système, mambe belé belé. Tola la esika moko, ngana nema tola la kesika moko. Maman la balele binomba. Balele ndesu biloni. Comment moi sina mobilité, bibi ma pesa. On zamba lola, makambo loba, tunaka les fruits de notre amour, les 3 fois M, notre fruit de l'amour. Aye bien. Te ma père alinga batanga kombote nena kraka na nga. Ah bache. Babi bata ba double sim pe ba ça ozara na père na yo pe ba ça au système. Sakana na nini? Bache. Mate bonji. Ya na kraka te biso to koko za ba fimo bongo te. Na mwana moko bien éduqué. Na mwana mo penza mwana ba papa na mama na mama ya bana. Akoza la future lisusu mama ya bana na koko sala bonte e kandi baninga na mona mwana ngenge
siko ngana Neymar toke Neymar kutu ya soka chelinga likolo mona kangeli ko pona tindike na mi o mona sutuki na pongi ndoki tufuto banjo so na butu nde bongo moni ko vanda na mutu esika moko batu ba interpréter quatre eza ki a métier moko obiso tozana il y a deux fois to soigner et aussi là entre nous batu ba ko zela bazela kaka au moins ba créer ba biloko bon potolo ba kaka mais biso ba ko zela ba ba kisata moi 10 ans mususu liboso po bazela ka to lo ba ke biso to ba lele to aboy to kabwana to sala boy to sala boy mais comme si que le roi ba on te ba ba kisito zanano biso to ko ma balele te Neymar ninga za bonga za mobali na ye ngapende na za bwena na mobali na nga zo bomba ba couple ba tout trop bino mibali nandeni pona mibali ba monde batu ba yaka biso to benga ba so ba ye ba kwetsi ba dossier biso to za problème neti ngai penza basi la kalate na ola taka alliance pour makambo esila na ba dosa et puis pe banda to banda internet so non te mutu moko à part Yvette Kalombo à part abala o Yvette abala penza pilon so makambo lukuta botu na Pamela Chocolat zale na libala ne tant le ba fingana o pesa ba conseil ni ba mbala conseil na pesa ba fingana penza ya makasi ba mba tika te rando kende ka bongo rando nana ya Karine Yvette Kalombo na Pamela Chocolat mais on a moi ça libala ba tika ko tsena buzoba ko voilà merci beaucoup soki lelo eza ba journaliste au mona bena ki ba pesa ko kanda po ba bebisaka bulo na bino na basutukela bilinga bisala sala ba mawelisa eza banani Gloria Cynthia Kapage yo ba problème nabi Cynthia Gloria Cynthia nana nisu mwana okomone kimahana ni momo za matama minene boye o rappelinga kombo na yaza matama minene longi misulo kwa ba mongol boye mwana ngo comme franchement kombo ekiminga mwana ngo kende Kenya boye akosa batuka na Dubai nzambe de moi boye denga ko kombo neza nanyo atamula nani leba ke kirina te jour mo bweka na omona ofinga na TV mwana azatala misu minene so sala bino neni ba parents su ba otala bino na poto bozo finga na bozo welela ba mibali te biso to welela te ba finga na entre bango na bango parce que so ba konti biso na biso bangala omonde na yebwe na fingi mutu nazo zongisa bango nde na nzela Cynthia Kapasha sala Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada les États-Unis en Amérique du Sud, aux en Russie, Asie, il suffit aux en adresse, bakoya ko tombo la colline yo bango moko, ata ezali ya muki et moins d'un kilo, bakoya ko tombo la. Bon na ba e banson bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe au ligne maritime, benga bango na ba numéro et komami na écran. Qui olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Nani comment est nani Cynthia Kapasha ye penza ki peka asala oni naï voilà Nalinga ke te penza ete oyebi fi wana na kana ke soki ya oyebi penza banda jour aliboso nga na Rafine to kutana makambo yo Rafine Tumba petit très kokanisa lokwa nga petit na ye Rafine no biso petit très Rafine atalabi o petit na nga penza ya kati petit na ngai Rafine abitolongola no boye mashamu menu au moins soit tika na soni lelo penza omona Myriam place tout azala Rafine azala eloko na loba bolekisa ngwe pour katango te na yina ya partir awana tala ndenga gumbama koba akota na kati ya poso kwa tikela biso espace
Ça est fini, Olembi Singa. Otofinga va tout trop donc. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Zela micro nanga na pe sope sabambote. Zela zalana wana. Merci beaucoup mesdames et messieurs. On est presque à la fin. Toujours Elenga Congo, Mathieu Bonché. Donc je suis fier parce que je suis avec Guilain Sako derrière moi. Guilain Sako derrière moi, les rassembleurs à Paris. Merci à Grace Ngalo. Merci à Toutou. Luboya donc Balobi. Le boss business, merci à Pichou Mapessa et prêtre Nabosani Ote Georges Kaloum et l'éléphant de l'île Odilom Ampouya Vienanga Moro Matu Idol ya Deborah Bofando Bambote Nabino Bana Potonyos Balinga Mathieu Bonche je suis là Elenga Congo Nabaki na kofinga kati toko travailler kaka nga finga na ngati Musala kaka exagère na ngati donc boulot kaka. Merci à Bibi Mapessa donc Maboko Bank. Merci à Nicole Fungola, Maison Blanche, Ivi Mapessa, Nabo Sanité. Merci à Anita Apula, Maman Sociale, moi ça libala, moi ça palais. On nous baksan. Na BCBG ne tombera toujours jamais. Kalate bomo na biso penza palais à makasi. Ba petit yoyo. Moi passe de la presse ba bi bangonde bazo siège BCBG. Ba fana ngai bato ba mesana tuna papa chéri. Bon mesana biso toujours bon. Merci na Igo Kolo babi Igo Kolo. Merci aussi à Igo Kolo. Mathieu Bonche ni Igo Kolo Ado Jabir. Chiko Mbungu na pesi bino ba mbote Chiko Mbungu bisiko zali Chiko Mbungu solo la Sanipe Trésor Mbumba 5e race. Merci à Jansi Kindoudi. Les grands mayas. Sege Mignon Maniata Kakruzai babi. Siko bananyo yo sepela na ba na musalo na boulot na. Na sepela na ba Karine Mokonzi numéro 1. Na sepela Susuna lipasa na ngai déjà. Na sepela Susuna nani Yvette Kalombo. Na sepela pena Maureen Keren Mboyo. Baza telme bele bato on na sepela na ba baze bele bato na bato musupe soki ya kufeli malgré ko yina ya mamba TV au KPT. Le roi Glorio lang. Ça est fini, mesdames et messieurs. Merci à Gloire Makese. Merci à Tracy Mbelenga Pro. Gloire Diakese. C'est elle-même. Hein? Yene mutabandaka tangu nani komone wapimbo nani. Non. Nani le nom encore. Ah, hein? Non. Pembe RTGA. Ah, Siwa. Fifi Siwa, que je salue. On a déjà ce qu'on a ba massa. Fifi Siwa. Biso tokendo tale na matanga et place yane tango tika ki biso azali ndeko na ya tika ki biso azali te tomoni ndeko na biso po ba degré ki mute mabe ya mutu. Abimise mission akala. Oh basala na basiwa oh ndenge za bata na problème sérieux na muto wana ata ba matanga toko ya kotala na te tomona pe preuve ndenge siwa zalaki nde bazalaki na elie siwa elie bokuta na ba matanga muninga kufeli quand même na bisera na siwa to fingani ya bajete tango siwa kufeli mais na yoka siwa témoin émission oyo landango siwa mona ngai lipasa na ngana concert na biso na sangisa bon habité to ketala muninga kufeli to kenda pe to komisi pe moi présence na biso sala bien mais to mona mutema mabe ya Gloria yoka Gloria salioni kasi po yene mutabanda ba envier pose succès na envier na kana créer abo. Voilà, merci beaucoup, ça est fini. Gloire Diakese, merci à Flore Kabeyangoy. Ah, Flore Kabeyangoy, respect à toi. Maman Louzitou, Flore Kabeyangoy, respect à toi. Merci beaucoup, ça est fini. Flore Kabeya, Flore Kabeya Fati, respect à toi, merci beaucoup. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ces coiffeurs talentueux qui officient au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.
Cambodia. Boka basse. Boka basse. Ma chérie na biso. Boka basse. Bayaya swag. Boka basse. Boka basse. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Nous sommes sur la colonisation. Nous avons les amis, pour la colonisation. Banzele ba John Alobi pour Boaka Basse. Il est important la colonisation. Ouais. Boaka Basse. Boaka Basse. Boaka Basse. Lido VIP. Boaka Basse. Vanessa Maloba. Pesaka Fecharo. 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 Ningisa Fecharo. 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 Ale Simbaka Fecharo. 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 Vamos dançar na traje. Dançar na traje. Dançar na traje. Vamos dançar no rabo. Dançar no rabo. Dançar no rabo. Berton Tibala. Atomanga. Na pena tomae. Segredo tomana. Ale bisou. Bye. Papier, Elengi à Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, très simbelenga pro, très simbelenga pro, Kata.